Vous écoutez la radio de la référence www.radiolissolo.com. Radio-Télévision Lissolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka leka leka ya bamba ila lela lela izangiti eboto bana ya bonsomi bana ya Congo lelo tozali lelo na poko lelo émission tokolobela eza trop compliqué eza pe na ba sujet tabou na kati eza pe na ba sujet oyo eroyi ko benda moi challenge na communauté chrétienne parce que tokolobela sujet etali bokonzi ya lola ezwamaka avec violence maloba oyo nani tabimisaka yango nkolo Yesu ye moko tokomeka mpe ko analyser la violence. Pourquoi bokonzi ya lola ezwamaka na violence? C'est que y a une résistance quelque part. Violence eroyi kozala te soki makambo eza smooth eza kokende na malembe na ndenge ekokeli. Donc il y a une complication quelque part pour que l'on a confirmé était bokonzi ya lola ekozwamaka avec violence. Et zwami na mokanda ya Matthieu chapitre 11 et puis verset bandaka na 10 kende kotanga yango nde kuna okokende okuta que signifie précisément na 12 chapitre 11 na Matthieu verset 12 où la lobby était depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc il faut bato bazaka brutalité na violence bango wana ka bato bako réussir bokonzi ya nini ya lola. Donc il y a une lutte, il faut qu'on lutte. Donc question musuto ko débattre munene na ebandeti na suka, est-ce que nzamba permetaka guerre? Bama poke oyo ekoki koya pamba te parce que toza na kati ya section ya mon pays ma patrie et émission mon pays ma patrie ekolobelaka tout sauf rien makambo etali mboka. Donc bisika nyonso okuta mpoke nini tokotombola yango. Voilà pourquoi towela na biso mon pays ma patrie. Po soki tozalaka limité na makambo etali ka ba chrétien nde toteyaka makambo etali ka ba chrétien kaka. Soki ya miziki nde ya miziki kaka. Soki ya mabala nde ya mabala kaka. Soki ya oyo nyonso sujet koki kozala culture kaka. Soki bokoko kaka. Mais na mon pays ma patrie elingi koloba ete na se ya nzete ya pays na ngai makambo nini ezali koleka wana. Raison sujet oyo bandeko ebele ba insister ete lobela yango, c'est parce que il y a un peu un mouvement, un fléau, il y a makambo etali les moutons de Panurge. Eza un peu retourné à trop na Congo. Mouton de Panurge, il y a un moment qui a provoqué ete il faut kaka to lobela sujet etali bokonzi ya lola ekozwamaka avec force. Et puis, ba viola kaka bako réussiraka yango. Ba mususu balanisi babi lobela pe mouton de Panurge. Menga babi non, yoto ko mouton de Panurge te, sauf que bona ba oba yebite que signifie mouton de Panurge. Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka leka leka ya pamba bila lela lela izangitina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi. Lokola tozali na mwa temps na biso ya muke avant que ba signal na biso échauffé penza kitoko ti vers ba 20h temps penza makambo ekobandaka pour des raisons bandeko bakoyaka na retard to bandeko bayebisa ke ampoke na biso ekobandaka na 20h
il faut introduire un peu moi pour m'assurer mike oyo ko kumba biso na introduction ya bokoti na sujet na biso expression ya mouton de panurge eza ba biloko oyo eza parmi ba fable ba conte oyo eza na Europe kuna oyo ba yela biso pe na Afrique oyo totangaka na ko pasola poke munene kuna te mais expression oyo ba kolobela on toujours na ba suiveur bilandalanda ba malanda ngombe bato bazali te lelo zambwana oyo kosala église na ye et puis na tiaki mwa nyoka na nga moko na biki oyo ezaka nyoka ya Moïse oyo kofiba yango kaka malade ne kosila alors que nyoka yango ezaka vipere ntango ekufaki peut-être kuti bavene nango mpe ezalaka na pembeni boza kofiba kaka et puis tout le monde basuiveur bato bakolandaka koimite likambo sans se poser même des questions bazaka kolanda makambo d'une manière instinctive ba instinct ba nyaot bazaka na instinct biso tozaka na cerveau mais il arrive des fois aussi que les hommes raisonnent comme des animaux donc wana nde comme un raisonnement instinctif donc ba mouton de parnige expression ozali bato bakolandaka likambo sans que ba analyser yango sans même se poser une question et mingi ezaka toujours full masse balobi bongo te biso ne faut contribuer l'église de sorte dans mon long on a solo bongo te biso faut la ngaka comme papa lobi te ba makambo oyo sans tabou nous allons parler de toutes les églises et pour analyser s'il n'y a pas aussi des églises où ba membres bazala mon sang les savoir des moutons de panurge biloko yango to ko toucher mais avant de kota na mpoke makasi il faut qu'on continue qu'on insister et ba moutons de panurge expression oyo to fable oyo et ça peut qualifier bateau à mouvement collectif sans qu'on exerce esprit critique. Donc, à tout qu'on attend à critiquer, maman bikou de l'obité, mobile en yangaïté. Maman bikou de l'obité, top dans la ville, tata la biso kuta l'obité, tu as coupé ça la bijou, na mbango kabupoto pambolama. Babilo kaboye, esprit sans critique. Preuve intelligence moko ezalité mutu azako espérer babiloko na solution moko kaka massif et puis ye avanda kine nde babiloko na bakobengaka ba mouton de parnige kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini panurge dans l'entretemps pour na profiter air na biso na ona ndeko poti merci ndenge okoteli biso awa na pesio eboto kuna na bandeko nsupi boza okota bientôt panurge azalaki vraiment mutu selon bafable oyo ndenge mpokango elekelaka avoyageaka na bato nayebi nanga te problème azalaka nango na bacommerçant mosusu na kati ya bato bacommerçant wana bazalaka na bameme na bango peut-être bazalaki na batrésor to bozwi koleka ye mais c'est panurge po bamindele bazalaka mpe toujours motema ya kundu alobi ete tekela ngai meme na yo moko na kati ya bato tata wana atekisele nini meme na ye moko kaka mais siko panurge tellement mayele ya mabe azalaki nango motema ya kundu contre monsieur Dondelet mutu azalaki en charge ya bamuto na ye oyo commerçant wana alobi na ye te pesa ngai meme na ye oyo naya nango place oyo nga naza kofanda pembeni na cuisine na kati ya bato wana place bameme ebele ezalaki zwaka meme wana bwaka ngai na mai tsubu epuis meme wana kati ya mai akomi kokanga bebebebe bamuto nyonso ya monsieur panurge na bakommerçant mosusu bazalaki na kati ya bato bamoni kaka makelele ya bebebebe bango mosusu babi bebebebe ale moko na moko baola tsubu na mai nombre bamuto epesameli awa te
mais bandeko ba bolingo, pour vous dire la vérité, ba meme nyonso oyo balandaka meme ya mesenini panirge chubu bakufela na mai badindaki jusqu'au point où badondele na mutu oyo ya nkolo ya nini ya ba meme oyo bazali na kati ya bato mawa kanda bolingo ya mbongo bolingo ya richesse suba wa non faut sauver ne fils que quelque ba meme na bolandi landi ba meme ona mai na bankola ba meme su chubu bakufa banwaya su na kati ya mai dempoke ya les moutons de monsieur Parniche et la kabongo pour na mukuse pour les gens mpoke ya mulai to kokata awa na limite na kota mingi na ba solo oyo. Alors même depuis ta bambuta Socrate ti na bakoko na biso ba ye ba déjà été balingi ko vivre na communauté pe balanda kana bango kaka mouvement ya meme moko biloko c'est une réalité ngana mona yango na meso ya ngai moko za mbwana na gare ya mweke na nzela ya bako o bayebi ba classification ba gare comme ezalaka après kolo eyaka mweke na zalaka na gare wana parce que mbuta nanga azalaka pe chef de gare na gare wana. J'ai vu de mes propres yeux même moko nyekata ngambu tangu train za koleka kukum même moko eleki na ngambu. Donc il y avait un petit groupe de même ba mileki na côté gauche ba même so bazakoya na misu na zo mona o balaki na côté gauche balimba kata na rive mususu ka bazo konda bango moko baos balaki na ngambu kuna bebe bazonga su côté bautaki na poko moko na passage à train en moins de 5 minutes nzambe azoyoka ngai na assistant na bibembe ya ba meme na ndenye moko ya kosakana te awa ba mouton de monsieur Panurge c'est confirmé na Congo et pas na ngai que oui j'ai vu aussi des moutons de monsieur Panurge mais on est là papa Bisala ba ba yeba gara moi que ils peuvent savoir que les plus grands hommes riches na moi que comme les ara papa Bisala. Donc les moutons de papa Bisala na mona yango na meso na ngai place bakufela neti baka awa les moutons de monsieur Panurge na poto kuna we place nos bazaela na mai bakufa mais illustration oyo yango toko démarrer nango banda na ebandeli tina suka mais ko za sujet na biso te mais pour nga boyeba à quel niveau batu soki ba qualifier kozala ba mouton de monsieur Panurge est-ce que ba même ka ba se comporter kana boye. Oui, toute une société peut aussi se comporter de cette manière. Et puis beaucoup de gens même anani yakabila, beaucoup de gens même anani yakagame, bampoke oh yango to kolobe. Donc na bois que les binages yango pour na angle boyeba comment Congolais a commené mouton de Panurge. Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Izaleli wana, na bondelio, na fukamiye. Maintenant, on t'a favorisé Congolais comme un mouton de Panurge, ne yango mpoke peza munene tokolobela mpoko lelo concernant makambo tali bokonzi ya lola ekozwamaka avec violence. Ezawana noir sur blanc mais il y a encore des pasteurs oh bakoyi ko yako challenge était bokonzi ya lola oh ekozwamaka avec violence pona bokoti na lola mais il faut ko yeba ete lelo to tenter pe ko comparer masolo oyo ya bokonzi wa lola ekozwamaka na violence soki pe ezali corrélité avec ba mpoke na biso oyo eza koleka na Congo ete bokonzi pe ya Kabila ezwamaka avec violence. Kabila comme mokonzi avec violence. Sassou Nguesso avec violence. Basoda nyonso on a besoin en Afrique centrale. Je ne crois pas qu'il y a un seul président en Afrique. On a en Afrique centrale. Azui kiti ya mokonzi na violence te. Sikoyo Bible est bakisi. Ça va aussi mokonzi lola avec violence. Mboke kuna problème za nangote. Mais place à danger awa ngana za ko mona to place to ko analyser to insister bien ba passer ba ko tabaya ko expliquer biso
ceux qui étaient bakozwa mbano na bango na ndenge na promettre bino déjà que non passer baza ko endormir biso na ba jeune et prier qui to comparer ceux qui bakonza lola yango e kozwa avec ko ba jeune et prier ceux qui bakonza lola o to yo comparer avec bokonzi ya Congo bokonzi na Afrique centrale na biso parce que na yebisi bino déjà que awa Kagame général un soldat Museveni soda oye na Burundi soda oye na Centrafrique soda oye na Brazzaville soda oye na Kinshasa soda ozongi na yebi na kate combien de soda et puis na ba soda oyo ba bomba mina sima ya mpoke ya démocratie comme s'ils étaient des civils. Laissez tomber Bazela wana laissez tomber ezaleli wana gome il faut gommer bafoti nyonso ya yo osala laissez tomber Bazela wana laissez tomber ezaleli wana C'est comme si ça bakota na boss civil. Et puis maintenant un Congolais ose dire que tout que na ba élection avec des soldats, to c'est la kaka, to prier kaka, je ne prier. Mais awa na deuxième instance, Bible bagisi était même si bokonja lola yango et kozomaka avec violence, virgule, et ce sont les violents. Pas turbulents. Pas makekese. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, nous avons que ceux qui ont récupéré Bokonzi. Bokonzi, par quoi? Par violence. Parce que le monde est hostile. Hostilité au monde, Batabiso na lupangu ya soso bazali babata bazali banyoka bazali renard bazali. Et puis, si on vivre il y aura une violence, l'ite et kozala, baoba kozala turbulent, baoba kozala violent, bango kaka batu bako gagner yango. Mais c'est ici où nous avons passé la radio nous avons Pokémon avant ma soeur vraiment ebanda poto yeba. Ceux qui va me pèse bazana kati, est-ce que me pèse? Azela la soso ya kokoda ou bien soso me pèse, il faut le caper comment akotimo na mabulu po akima na ye to babiloko ya boye. Toko ya na bampoke o poto yeba ba église nyonso sans exception toko ke na bango moko na moko pona ko yeba soki ba église pe bazalité o baza ko faire endormir biso na ba masolo ya Bible qui est ezaki toko pona boponi kaka quelques ba versets bibliques o bango balinya ko ya ko dribbler biso pendant que il y a encore des versets bibliques n'est-ce pas o ya Matthieu 11 chapitre 12 o toko ya biso pe ko sala attention koyape koyeba ete ko compara kaka lola ona lola te mais zwa yango pe même na mabele awa bokonzi pe ezalaka nango ezomaka par violence et par violence ba violent pe kaka batu baya kolonga yango mais soki tokozala kaka ke non yo balobaka lola kaka na se réserver nanu kitamba mbuta nyonso bakokota kilo ekoki bongo tokoyeba kopasola mpoke oyo alors toza kopusana malembe titango 20 heures na psiko ko kapeza et puis ba antenne échauffé kitoko. Mais on a repoussé na Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Yoko luka kaka mbongo bisengasengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka ya pamba bilalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine
alandaka nzela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, ezaleli wana, gome, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala laissez tomber banzela wana laissez tomber ezaleli wana